Nzambe yozali Nzambe nanguya. Ozali Nzambe nanguya. Olongi singa na etumba eumeli mingi. Eumeli mingi bitumba banda. Merci très chers amis internautes partout à travers le monde, là où vous nous suivez, nous vous disons merci beaucoup pour votre fidélité à ces programmes avec Maman Israël La Joie, notre sexologue, médecin directeur du centre Tonganzoto. Tokutanine encore une fois pour cette nouvelle année 2017. Pas mal de surprises, Maman Ameme Libino, Banami Bali, Nyonso, à travers le monde. Pourquoi pas aussi Banabasi, parce que Azali maman ya Banami Bali Nabasi na bango. Et Tchombozo continue toujours tant qu'il y aura des problèmes dans vos foyers. Tant qu'il y aura des problèmes dans vos tchombo, maman Azawana toujours avec la solution, avec des solutions. Parce que impuissance sexuelle kotoyo, faiblesse sexuelle kotoyo, éjaculation précoce kotoyo, érection dans un problème, nyonsoana, toutes ces maladies, Maman Israël La Joie, Azali bien informé, Azali expérimenté avec des vivifiants, je précise bien avec des vivifiants et non de médicaments, banzete makasate pour que aïbanako pesabino solution. Tokutana Maman Lissu Lelo naebi, bo sepelaka mingi, ba numéro de téléphone ezawana bo benga déjà pour que vous posez ba question na bino. Maman Israël La Joie, bonjour et merveille. Merci beaucoup Dino Dioka. Merci tokutani sous dans vous la sika maman. Naebi ke bandeko ba sepeli parce que kokutana yo ezalaka pas mal ya ba réponse na ba question parce que to bengaka yo toute une bibliothèque vivante pour na oyeba na kopesa biso ba solution ou ba réponse na ba question na biso. Mais pour na voulo e bandi sika maman ni déjà oza ko annoncer na cadre ya musala na yo. Merci beaucoup Dino Dioka pe bonne année penza année za la malamu na moko na kati ya mobimba pona yo mwana mobali na mwasi na yo na famille na yo mobimba kaka ndenge na lobaki te age nanga lokola ese pusani na sina koli mutu akufa na likabote na lobaki bana mibali bozwa habitude ya ko vivifie chombo naza koyebisa surtout na bana mibali nyonso basi ba soigner ba réparer ba chombo na bango bo continuer ko vivifier yango na les aliments oyo mwana mobali aliaka po na chombo bolia yango pour que vivifie chombo nazo continuer susukaka kopesa conseil na ba garçon il faut ko éviter ba stimulant na ba nzete eza biloko mibale oyo koki ko bongisa mwana mobali sexité au contraire ko bomango parce que chombo ya mwana mobali esenga kaka les aliments donc bilia oyo misisa e ya sexe liaka bilia oyo evivifiaka sexe yango nde yo mwana mobali okobanda ko lia yango pona yo mutu chombo na yo eza en bonne santé eza kobeta ba 2 coups 3 coups 4 coups continue sikoyo lokolo za en bonne santé ndenge wana banda sikoyo ko vivifie chombo na yo na bilia oyo mwana mobali aliaka mwana mobali aliaka litungulu mwana mobali aliaka carotte mwana mobali aliaka mbala ya sukali mais il faut ezala ya mobesu patate douce bon mwana mobali aliaka mbala ya mboma balambi yango bien na tomate na matungulu ebele batie céleri na ndembi mwa l'huile kaka ya muke ata mwa huile d'olive na otie mwa mbisi muke ya kokauka omeli supu ebele. Bon, pour yo mutoza na problème, il faut réparer nano chombo. Yo nano komi na niveau mususu te yo zana na niveau ya ko réparer chombo na yo na ba produit vivifiant oyo nga na salaki wana ko vivifier chombo. Merci bien Maman Israël La Joie, notre sexologue, médecin directeur du centre Tonganzoto. On a toujours informé na yo de kozolanda biso. Toujours profiter ko pesa yo ba numéro ya Maman Israël La Joie ou se retrouver dans situation où chombo eza na problème. Il y a une anomalie, il y a un problème, mais pour perdre temps na yo to ko composer plus 243 89 94 42 825 plus 243 89 94 42 825 ou alors plus 243 9
98 87 85 95. Maman nazona moi maloba muki ocho lobawa ya moto kota na muzindo upesi moi quelques aliments o esengi mwana mobali ya bana kolia po chombo na ezala très bien vivifié. Maman comment expliquer yo ozo bana ko soigner chombo mais ozo pesa lisu ngana ko benga ngwa quelque sorte comme secret bilei ya kolia donc ça bilei musu mwana mobali ko kolia eza pena musu mwana mobali ko kolia te. Mais c'est très important que pesa explication naza maman AGC ça déjà avancé. Lelo so na kufi bana mibali ba continuer ka bota mati. Bo siko na kufa na likabo ce n'est pas bien. Wana sikoyo nazolo bapona ndenge mwana mobali fo batela chombo po ekufa te. Mais na oyo chombo eza déjà kokufa. To eza na éjaculation précoce ou bien eza na faiblesse sexuelle. Ozobeta kaka un coup, deuxième coup eza difficile. Ozana ba panne sèche, c'est-à-dire que olingo kota bo elembi yango moko. To ozalaki na kati chombo elembi yango moko. Donc c'est-à-dire rapport sexuel raté au te bengaka fort rapport sexuel. Bon, ce que vous avez remarqué que zandenge wana okomela ba vivifiant on a sina sali. Donc ba médicaments travaillés à base des aliments de chombo. Na sina sali ba vivifiant sous forme de médicaments. Pourquoi? Parce que moi na mobali azana problème ya chombo à utiliser yango. Mais pour na mobali azana na problème ya chombo te, il faut amela kamai. Il faut éviter constipation. Boya constipation. Il faut boya diabète. Et puis nasi na ebisa ki na Congo mobimba o. Mutu nyonso aza na diabète. Traitement de diabète eza pas cité. Il faut qu'on vivifie seulement pancréas. Pancréas. Donc kosokola kaka sucre bimi na nzoto tozong si pancréas bololo. Oza na diabète. Il faut qu'on longo la diabète na nzoto. Il faut qu'on longo la tension. Hypertension na hypotension. Il faut qu'on longo la ngo. Il faut que l'on la paralysie et puis qu'on y a prostate. Babylone connaît ça malamouté. Il faut qu'on y a hernie. Aux monde. Bon. Ceux qui se retrouvent parmi Babylone quand on y a na kati nzoto mwana mobali. Okobenga toujours na numéro na ngapo naza na grâce. On zamba salanga ya ko soigner mutu diabète, prostate, tension forme mignon soit tension, paralysie, nani diabète, nini lisusu, hernie, prostate, babilo ko wana barin, tout wana bana mibali. Naza na possibilité wana ya ko soigner yango. Eza babilo ko moko mwana mobali ko salaka na ngote. Soko moni santé za malamu te, il faut que s'examiner. Bon, na mwana mobali oyo azana chombo ya makasi. Na zopesa yo conseil. Pourquoi? Parce que chombo wana ebela te, ezo maladie te po ba maladie ebele ya chombo ezo bebisa ba mabala. Ba fiançailles ezo beba ezo kufa. Mabala ezo kufa. Pona kaka chombo libala ezo kufa. Bon lokola chombo soki ekufi mwana mobala comme na souci makasi. Moi mobala zana bomo mais na kati nzoto chombo eza kokufa bon souci wana zana ngo ekoya kopesa eba maladie mususu na nzoto akoma ko raisonner azoyeba kutu te que non il ba vivifia ka chombo ndenge nini yango nazobisa mwana mobala il faut ko boya surtout constipation nazolinga te nazoboya pe kosukosu na kati nzoto mwana mobala kosukosu wana soki garçon azana kosukosu ezosila te chombo ekombi kokoma mukuse chombo ebandi kokoma mukuse soki ka mwana mobali azana constipation chombo ebandi kozonga sima chombo ebandi kozonga sima donc chombo ebandi kokoma mukuse donc akombi na biabia ozomona yango wana faut conseiller ba garçon nyonso ngai en tant que maman ya bana mibali mwana mobali mususu asalaka journée mobimba ameli ata mai te ce n'est pas bien aza kolia bilia ameli ata soupe te ozomona. Et puis conseil mususu na pesa na bana mibali o baza musika ya mboka soko za na Congo ngana sina sala potopoto bana mibali o bana mibali bamelaka pona kotondisa pe carburant na Mukongo et puis chombo ezala makasi bon na bana mibali o baza musika ya mboka conseil ezani o banda kozwa mwa masangu osangisi na mwa manyoko sali potopoto olambi yango mema wa mingi soko za nsoto oza mutu wa munene kosala bongo te po ndenga na sina sala ba potopoto na bana mibali ba komela na sina sali ya bato minene ezali ya bato nzoto mikepe ezali na sali yango sous forme vivifiant pour que vivifier et on sakape carburant na muko mais siko ba o baza pembeni te baza pe na basi toko sala bo ozo somba mwa masangu
osombi mwa manioko moke osali mélange na mai otie na moto ebeli soki ebeli soki oza diabétique kotia sucre te melaka bongo soki omoni ke ozali mwana mobali moko oza na diabète te zwa mwa miliki mais sucre moke kaka omeli potopoto soki mwasi na yo alambi biloko mela soupe il faut omelaka soupe ya biloko mosusu abenga o mama nga naza monene mingi fo nakonda mwana na mela soupe eza te toboyi te eza na bakisi ebele oyo ekondisaka bato utilize yango okokonda me mela soupe oyo balambaka mpo na tshombo ozomona wana ezali mpo tshombo ekufa te bona yo mutu oza deja na problème na tshombo nga mama ezali ajo nasi nasalela bino bopikiliki nasalela bino démarreur mpo na démarrage ya tshombo nasi nasalela bino pulubukanda mpo epesaka tshombo kanda na ntango ya provocation ntango basi baprovoke yo tshombo baprovokaka yango basi na bino baprovokaka yango te omona mwasi no alataki sexy omona mwasi no mokolo wana aza kitoko mingi tshombo no ekobanda otelema po etelemaka pambapamba etelemaka mingimingi mpo esala mosala malamu il faut bopulubukanda il faut bukanda ezala parce que tshombo esilikaka po soki tshombo esiliki etelemaka epuis mwana mobali akosala rapport sexuel bon il faut kozala mpe na carburant nasi nasaleli bino carburant mpo na kobeta baku ebele obetaka baku ebele osali overse allez etelemi lisusu osali overse etelemi lisusu osali overse etelemi po eza na bato mosusu oki asa verse tshombo etelema te il faut carburant ezala il faut bukanda ezala ozomona nyonso wana eza bavivifiant oyo nasali mpo na bao déjà baza na baproblème ya tshombo oza na faiblesse sexuelle éjaculation précoce oza na bapane sèche oza kaka na un coup deuxième coup difficile eloko mosusu nakoboya na banzoto bana mobali nazoboya hémoroïde eboya eloko wana kolingaki hémoroïde evandelako na nzoto te linga tshombo na yo koleka ndako na yo tala ndako no ndongo ozotya batelevizio plasma tala ndenge ndako no ozobongisa yango couleur très bien mpo ndako ezala propre présentable il faut tshombo na yo mpe ezala tshombo présentable tshombo en bonne santé. Merci beaucoup maman Israël la joie maman ya bana mibali toloba lisusu nini maman zo préciser tellement bien azoloba tellement clair ata mwana moke azo comprendre makambo yo ndeko sala tu tshombo no ezala présentable tshombo na yo wana ezala en très bonne santé soki obomisaka ndako na yo olandelaka teinture na yo olandelaka biloko no ya kolia mais liesa mpe tshombo mpo tshombo mpe azala en très bonne santé tozala dentiste te tozala moto ya soki para soki na cœur soki cardiologue te mais tozala spécialiste sexologue oyo amaîtrise mambo azoloba aza na expérience ya bane ebele bamvula ebele aosala makambo oyo aza na maîtrise nango mpe expérience nango c'est pour cela yo ozolanda biso partout oza na problème ya tshombo so oza na problème ozobela tokendaka na hôpital oexplike médecin benga na numéro ya téléphone oexplike aussi sexologue et puis ayeba nini opeso comme vivifiant maman avant tokota mpona moni oévoke likambo ya baku oévoke likambo ya rapport sexuel raté. Maman, est-ce qu'il y a aussi des rapports sexuels et salami nango mais ça qui rapport sexuel mon réussi ça qui raté mutu moko bimi mécontent voire même bango somi balé ba partenaire bimi ba mécontent quand des bimi na sima rapport sexuel maman siko bato wana bakoki ko sala ndeni pour lobby rapport sexuel na bango zala une réussite. Merci beaucoup mwana mobali ya ndenge wana oza penza na besoin ya ko vivifier tshombo avec les produits vivifiants on a outil ko yebisa yo bopikiliki pour bukanda énergie konzo démarrer pour moi du tshombo eza pona ba o balingi tshombo ya munene mulai bon oza pe na droit na carburant il faut tshombo ezala en bonne santé na biloko nyonso nga na sina saleli bino bana mibali et puis soki tshombo ekomi en bonne santé batela tshombo na yo malamu batela yango malamu soki mwasi no alambi bilia mela soupe lia bambala balambi na balambi yango kitoko pe na soupe ebele na kati po mela soupe wana liaka pe carotte pe nani liaka pe melaka pe potopoto boya pe ba maladie mususu ya ndenge na ndenge na nzoto lokola diabète lokola tension lokola hémorroïde lokola kosu ba maladie nyonso ba mikongo pasi ba mutu pasi donc parce que le tshombo de l'homme est sensible le tshombo de l'homme est sensible à cause ba veine o ezakana kati ezakana ngo minene te ezosenga yo mwana mobali oliesa ba veine wana malamu parce que ba veine ya mutu ya tshombo eza lokola
chombo eza lokola eloko moko nzete moko etelemi me il faut ezala na misisa po esimba ngo na se nzete elonami pene na mai mvula to mvula te ekokauka te ndenge moko na chombo ndenge ezali yango wana chombo soki esi ezwi déjà problème ezosenga mpenza la réparation il faut réparer chombo wana na bavivifiant oyo nasaleli bino c'est très important et puis naza na bachombo misato awa moko eza korepresente chombo en bonne santé oyo eza na katikati oyo eza na mopanzi eza korepresente chombo vivant malade peut-être ekoki kozala na hémoroïde peut-être ekoki kozala na kosukosu peut-être ekoki kozala ezobela diabète peut-être ekoki kozala ezobela tension peut-être ekoki kozala eza bamisisa bloqué peut-être eza chombo moko eza na souci eza chombo moko peut-être émotionné baémotion badéception chombo wana ezobela yango yango chombo wana ekomi seulement na un coup déjà donc un coup pamba soit panne sèche donc deuxième coup difficile bon toza na un chombo mort le chombo mort c'est un chombo oyo esouffrir mingi na bamaladie etelemaka lisusu te ekufi chombo ya boye ezosenga bavivifiant dekio parce que bana mibali mingi soki aza na chombo abwali kozwaka akiri moko non je suis déjà guéri non ça va comme ça non nga na koyebisa yo boya ozwaki kiri moko bakisa deuxième kiri atako esi etelemi mais il faut kovivifie yango très bien il faut kovivifie chombo oyo très bien mpona kosomba mutuka ya sika ozo kobimisa mbongo mais mpona kobimisa chombo kobongisa chombo ezala chombo présentable lokola chombo oyo papa dinoso osungaka ta mpona tozwa ngo chombo oyo tozozongo difficilement chombo oyo ezali chombo moko présentable chombo ezali oyo eza présentable et puis eza chombo en bonne santé un chombo présentable en bonne santé tala ndenge misisa nango ezali minene tala ndenge misisa nango eza kotelema soki yo mwana mobali onani omeli bopikiliki omona bopikiliki wana ekei esali makila na nzoto makila ya bopikiliki ekokende awa ekoti na kati ya chombo oyo surtout soki omelaki mpe demarrar obakaki énergie konzo okomona ndenge chombo na yo ekokoma chombo moko présentable et puis ndenge eza boye eza chombo moko ya 19 cm et demi eza presque 20 cm chombo normal chombo ya taille normale chombo présentable ndenge eza boye moyen kufa eza te parce que eza vivant en bonne santé chombo oyo ezobela ata moke te donc soki ebeti un coup ekokende atati na ba 4 coups chombo oyo ezali chombo moko présentable chombo vivant chombo vivant en bonne santé chombo eliaka malamu mais eza na bachombo mosusu ezali olieke ezala na taille ya 20 cm soit 19 cm yango komona ezosukela chombo oyo awa soki ezosukela chombo awa fo tomatisa bacentimetre mais avant tomatisa chombo no bacentimetre en tout cas vivifie yango il faut d'abord ezala en bonne santé tokozwa bupikiliki pulu bukanda topesi énergie konzo topesi démarrer mpona démarrage nango okomona chombo ebandi kokola et puis pomade chombo ebandi kokola mais ngai en tant que maman ya bana mibali soki omoni chombo na yo ekomi na taille oyo il faut directement arrêter avec le traitement c'est fini soki chombo ekomi na taille oyo ngai moko mama na yo nayebi biloko nini oyo koutilize lisusu te oyoki parce que bana mibali mosusu bakomi na système okomona akomi kolekisa chombo eleka oyo na mulai ce n'est pas bien apekisi bino mpona nini parce que bandeko na bino basi mingi bana basi chombo soki eza na mulai moko exagéré eza chombo oyo ekoboma mutu okomona mutu abeli akufi akokufa na maladie nini cancer okobebisa ye alors chombo fo esuka na taille normale ezali 20 cm 19 cm demi soit 19 cm wana eza conseil na pesi mpo bana mibali ya Kinshasa nayebi te eloko nini ezozwa bango chombo ese ekomi na taille normale il faut arrêter directement avec le traitement. Merci bien Maman Israël Lajoie, la sexologue spécialiste dans makambu ya chombo ou ya sexe. Donc alors expliquer biso très bien tous en 3 chombo liboso
bolandi explication chombo en bonne santé vivant en bonne santé arobeta baku normalement et rapport sexuel na bango kozala réussi après rapport sexuel baku nyonso kozala content mutu moko ta kosilika discussion kozala te et puis na ba chombo mibale oyo muso aza malade na o musu ye déjà qui est impuissance ekota hémorroïde lata nzoto faiblesse eza kuna éjaculation précoce ezali donc nyonso ya mabe eza kuna maman osolobela ba vivifiant olobi 2017 année oyo chombo nyonso bomi ezala en bonne santé wana action mot d'ordre oyo pesi na année au 2017 maman d'abord différence ni eza entre vivifiant na banzeto tomona na ba coin bandeko musu azwa na ba château rouge kuna ke ya sombi banzete ameli ba misisa différence ni eza entre ba vivifiant maman Israël la joie na ba biloko mais tobimisi ba vivifiant pourquoi parce que to aider batu nyonso banzete bomi bango chombo bana mibali bakomi na ba tension pona banzete bana mibali bakomi na ba maladie ndenge na ndenge ba diabète ba cancer na ba michopo ba poumon ba cœur osomona nzete soki ezalaka ko vivifie chombo en tout cas nga mama Israël la jana kokai ko bimisa ba vivifiant te parce que batu mingi na yambaka na meli nzete kuna na melaki bakisi kuna donc ozo comprendre te mais pourquoi banzete ezosala bana mibali boye bo différence entre nzete na vivifiant nzete ezalaka nango kisi ya chombo te nzete moko te ekoki kozala kisi ya chombo na mokili ya nzambe yo muto osalelaka bankoro yo muto ozokende kosalela bastimulant oza kostimule chombo mpona kolantir yango stimulant vraiment bandeko stimulant oza kolantir babiloko ya ndenge wana différence entre banzete na bavivifiant vivifiant eza kovivifie eza kopesa vie mais nzete ndenge bayebisaka bino ke eza traitement na chombo ezaka traitement ya chombo te chombo ndenge nzambe asala chombo nzambe asala yango mpo eliaka chombo eza lokola zolo chombo eza lokola litoi chombo eza lokola eloko nyonso ya kati ya nzoto ya moto ozoyoka mais mwana lelo oyo ozokamata oyo obandi komela banzete mpo na chombo chombo ekovivifie eza na bato mosusu omona bandi kokosa yo te o nzete oyo ekomisaka chombo monene yebake lokuta monene mpo mwana chombo eza lokola mwana na kati ya libumu mama na ye mwana na kati ya libumu bavivifiaka ye avec les aliments tomonaka bamédecin badocteur oyo basala nutrition okomona bandi koyebisa mwasi wana ifo kolia boye ifo kosala boye ozoka sikoyo ndenge moko na chombo ezali mpe eloko lokola mwana na kati ya libumu mpo mwana na kati ya libumu médecin akoki koya te mpo mwana akola malamu lia nzete tele mela nzete okoboma mwana bato ebele baza koboma chombo na bango na banzete okomona chombo eza mokuse moke ebelita mosusu biabia olete ovivifie chombo na yo bokola yango na bavivifiant ale yo wana mbangu na banzete kubuku komela banzete kolia banzete kotafuna amona musise leka te amona likase kauke leka te okomona chombo ebandi kokonda ebandi kopesa kaka donc ebandaka nano na enkunano après bandi kobeta ba pan sèche chombo ebandi kokita ebandi kokonda le après eye kokufa nzete nzambe asalaka nzete mpona batraitement et puis nzambe asalaka bavivifiant mpona kovivifie misu ya mutu bosomona basali bazotia mutu banzete na misu jamais osomona mutu aza na diabete azomela mpe banzete na bakisa mundele jamais mutu ya diabete asangisaka kisa mundele na banzete asukaka mabe mutu oyo ya tension donc azosangisa bakisa mundele na banzete ce n'est pas normal hein oyebi ke il faut ko contacter médecin na yo soko za na problème ya chombo parce que na ko examiner yo na ko poser ba question médicale ebele pona ye bandenge na ko vivifie yo chombo ko boma nzoto na yo na banzete te hein ko boma nzoto na banzete te tika banzete vivifie chombo parce que chombo ezala en vie ezala naturel en bonne santé pour que ça ka rapport sexuel là yo sans problème. Merci beaucoup maman Israël la joie tozokoba maman oyebi kende balobaka l'ignorance tue
tokendaki kotika ndeko moko asala checking a voyageaki mikili ya poto nini tokonstate tout autour ya esika baosala checking tala bandeko batekaka bastimulant bankoro baobelela yango na poto malili ezalaka bosomba stimulant yango oyo ankoro bakombo ebele et par ignorance tozo remarqué que bandeko mususu pe baza esika wana bazosomba pe parce que bandeko wana balobi sans pour autant bayeba que organe na organe eza na eloko nango oyo esengaka mpo ebikani bazwa nzete moko oyo bafinye na misu te moto azobela misu bakopesa kisi oyo eza approprié mpo na misu et puis fais la vivifiant c'est ça siko mama vivifiant ntango ndeko aza kozwa yango parce que tocomprendre lelo tolongo na ignorance ozalaki nango ya banzete tocomprendre ke tiombo oyosenga vivifiant mama siko vivifiant ndeko bazolanda biso mosusu pane sèche ekota ye mpenza alala nde kolala ata basali nyonso balamusa ye mama ye pongi alibela siko po alongwa na pongi wana mama abanda komata malembe kino azonga yo en tant que sexologue spécialiste mama ozoyebisa na ndeko wana nini po ye alala déjà pongi bon ndeko oyo alala déjà pongi toko réanimer eza na baproduit mpo na réanimation ya tshombo après tokopesa démarrer énergie konzo bulubukanda na bopikiliki ensuite na carburant parce que tshombo elala bongo maya mokongo esi ezwi barui barein ekoki kobeba yo ma yango okomona ke il faut to vivifie yango pour que ozala en bonne santé mama kasi eza na babokono mingi oyo ezalaka tout autour ya oyo esalaka ke tshombo ebeba lokola bahemoroïde outi kotanga awa lokola batension babokono mike misu ndeko anéglige yango asaka mosala olobi mwana mobali journée mobimba ameli mai te 2 jours voire même ye soki alie ameli mwa biere na ye esili azobosana ke conséquence ezali na kozangaka komela mai mama babokono nyonso eza pembeni nzinga oyo ezosala ete tshombo ekufa osalaka boni obandaka na koatake yango oatakaka directement tshombo tosaka ndenge nini bon na mutu oyo aza na problème ya tshombo soki eza tshombo oyo ekufa il faut d'abord koréanimer yango boréanimer yango ezongi en vie ale bandi kodémarrer yango avec le démarrer napesi yango kanda na pulubukanda babiloko nyonso wana bopikiliki mpe ekozala omona tshombo wana ekozala normal maintenant oyo déjà tshombo etelemaka nango nano elali te nano ekufi te oyo wana directement azobanda kaka réparation mbala moko bopikiliki énergie konzo pulubukanda enani na carburant. Merci beaucoup maman. Yambo tozwa quelques produits vivifiants pesa tozwa ta mibale misato meka ko expliquer biso pour kombo wana eza ko étiqueter carburant lendisa énergie konzo tozwa ta mibale kasi maman bandeko baolanda biso muso aza musika na Amérique aza na Océanie aza na coin moko musika ba produit ba vivifiant maman Israël la joie yo moko toza na yo awa est-ce que vous pouvez confirmer la bande européenne qu'on marque partout à travers le monde? Ok, en tout cas, nga d'abord nazana mikanda nanga mboka nanga oyo bayebi biloko nanga na bandi musana nanga banda bomwana botikala komona nanga na banzete te ke nzete yango na pesa mwana mobali et puis ngai nde mutu tangu na bandi musana nanga nde bana mibali baye ko comprendre que tshombo pe zwaka vie ozomo biloko nanga ekendaka na monde entier parce que eza banzete te eza ba vivifiant ezaka nango na conséquence moko te biloko nanga ekendaka na monde entier ekotaka même ba village atoza wapi soko commandé na kosala tout ozwa yango parce que c'est très important pour vivifier mwana mobali. Merci bien, c'est très important pour vivifier mwana mobali. Là nous signalons à tous les internautes bozolanda biso Maman Israël la joie elle est connue officiellement ici au pays. Na ministère na biso ya santé aosa musala na ça fait beaucoup d'années awa na Kinshasa na RDC azakoni ce n'est pas seulement sur au découvrir l'internet sida oui bien aimé batu mususu bamona vivifiant ezaka pona cho vivifiant bozomona na vivifiaka nango pe ata mutu oyo aza donc awuti kokufa sikoyo na vivifiaka mutu wana donc okokanzata mususu ba réanimation na vivifiaka mutu wana naza na ba témoignage ebele naza na mama moko azaka mama Mado akoma mama Tabita akufaka na vivifiaka ye sur place na mama yemo alamukaka
eza pe na papa mo baliesaka ye poison to asi akei mwasi na bandi kolela mama nga pe nakomi veve nga biyo komi veve te bon to vivifia kende à partir à zolo parce que moi pe ma muke ezalaki parce que azalaki suko bouger te asi akei ata bo simbie wa docteur alobi no asana nkope ma muke na kufite nga na bisi mwasi na nga alobi bon vivifiant to vivifier à partir à zolo à l'étosus nel de nœud na salango penza makasa dosa suka nga bicha mobile no na zolo tangu acheka ka mobile na zolo mi sisa nyonso nzoto mobile te intime mobile afongoli miso na zana dona na soanyaka pe mutu azana sida na vivifiaka pe batolo ya bafio bazana tolo muke na vivifiaka pe babassin na vivifiaka pe loposo mutu o eza déjà détruit et si ekufi na ba hydroquinone comme déjà na ba tampon na ko vivifio loposo na longoli o ba tampon na vivifiaka pe suki ya mutu oyo suki ebotaka lisusu te zo katanaka okomwa na vivifie yo na vivifiaka pe misu ya mutu esi ekufi na vivifiaka ngo et puis na vivifiaka misu ekoma pembe na vivifiaka pe munoko na minu ya mutu oyo eza vivifié ekotika la lisusu kobela bakari d'interte donc vivifiant désinfectant nazana biloko ebele pona banzoto abatu ezali grâce et surtout que nazaka na don ya guérison oyebi ke lelo médecin akoki kosala médecine asisi baklasse nyonso mais soki aza na don ya guérison te aza na batémoignage te bon don ya guérison babotamaka nango donc nzambe asalanga grâce ya kokotisa don ya guérison kati nanga yango napolaka nango naswanyaka bamaladi ebele naswanyaka kaka tiombo te basi ebele baboti na mboka ya Congo pe na monde entier na bavivifiant kaka naswanye mutu kaka na vivifiant bavivifiant azuzemi aboti et puis bavivifiant oyo na vivifiaka nango bavaja bana basi mpona kozongisa bango vierge eza bavivifiant oyo elongolaka na bamiome bafibon bakiste na banzoto bana basi okomona ke mwana mwasi akomi gu na vage na ye akomi gu soko ozokotisa tiombo ozoka mwasi na yo elengi okoyoka jamais mwasi mai to mwasi pio rien okosentir ye okosentir koza na kati ya nzoto ya mwasi. Merci beaucoup Maman Israël La Joie. En tout cas Maman Israël La Joie de Tolobaka aza toute une bibliothèque et puis tozo ka plus awa mususu comme sexologue mais aza pe na ba maladie et belé baka et belo ba na soigner dans nos émissions prochaines to rezoyer na ba casquette ne mususu pour que ba na ko retoucher mais maman na olinga parce que tolobi oza maman ya bana mibali na basi na bango so ko loba quand même quelque chose par rapport ya bana na ope ya basi ya bana na yo na baka na bango na ka pour le belava ou le belava mamboatolo so ko loba quand même en quelques lignes pour na bande ko basite dino dioka bon bana nga basi na lingi bino mingi po boza basa bana nga me bino makamna bino ata sima te ata mukolo mususu bande ko na bino mibali soki ba filmer nga awa tokoloba uniquement pona bana basi en tout cas na sengi bolimbi siko eloko penza weza très important siko eza chombo po soki chombo ya mwana mobali ekufi mwana mobali moya bota susu bana ezate mariage ekota mobulu ba makambo epele yango na pona ba vagin tokolobela ngo prochainement parce que ko soigner vagin eza capacité mais eloko conseil na kopesa kana bana basi il faut ko éviter ba biloko obochaka na vagin wana éviter yango sérieusement bato bachaka susu ba biloko na vagin te parce que ezobebisa ba vagin ezolongola goût nango ezopesa ba infection pe ozokoma mai ozokoma polele mobali soki azokota aza kokota lokola mutu azali kokota na liboka batia mai na kati donc sangu okomona bamai ezopumbwa soki mobali wana azaka na bapoile epuli na mai ezopumbwa ezozomwana mobali tina libumu bon nakopesa baconseil na bana basi mbala nsima mpona kolakisa bino comment mwana mwasi avivifiaka vagin na ye mpona kozongisa yango vierge mpe elengi makasi. Merci beaucoup maman, message eleki na yebiki bandeko basepeli mais maman parce que tozo qui est déjà vers fin ya masolo na biso lelo na sepelaki omeka un peu ko yebisa biso parmi ba produits oza na lendisa oza aussi na démarrer maman na yebiki okota vraiment na quantité mais ce ko yebisa biso rôle ya démarrer na lendisa na traitement na cadre ya ba vivifiant bandeko ba ba kozwa ezalaka pratiquement bon lendisa kubisa lendisa nde yango wana tobenga kubisa bon démarrer ezali très important parce que tiombo fo démarraka
na tongo mwana mobali il faut quand même chombo etelemaka et puis il faut ezala na démarrage moko naturel parce que quand vous parce que na bana mibali mususu aza na démarrage te okomona démarrage na yezo salama il faut ba démarrer na makasi ekotindika non c'est pas bien yango na salaki démarrer bon na salaki kubisa na lendi ça pourquoi parce que faut moi ça sentir que tu es côtier po basi mususu faut sukisa et po bango basalaka azomona ndiro sali eloko te mais siko tangu yo okubisi chombo ya ko sentir yo ako sentir chombo na tezo sala ye musala ako sentir penza ke musala esalami yango wana na salaki kubisa po chombo ezalaka makasi ezalaka chombo moko ekuba soki etelemi ezala ya kokuba ezala ya makasi yango nasaki kubisa lembisa ndenge wana. Merci beaucoup maman, merci d'abord parce que malgré ba multiples occupations na yo mais accepter to ça la émission oyo il faut to souki la awa parce que ba question tant que ba question zoya y compris bandeko balanda ka ba benga ka ba poser aussi ba question on a tout en vous rappelant ko benga maman na plus 243 89 94 42 825 plus 243 89 94 42 825 ou alors on a plus 243 9 98 87 85 95 plus 243 9 98 87 85 95 maman mais avant que ça dernier mot na yo pour la bandeko ba salaka ba transaction musu soit lingi a tinda quelque chose pour la consultation pour la identité na yo vrai nom na yo ndenge nini ndeko pour ça l'opération opesinga mayeli parce que batu mingi bazokosaka batu ke baza mama Israël la joie batu bazokosa mingi ke baza ngai yo naza na bon moyo soki nakufi boye bango ti mais baboma nga te naza nanu naza mama batu ya bana mibali musala eza nanu makasi oyebi kombo na nga ezali kumakamba patience okokende na Western Union okomi kumakamba patience bakomaka ku lokola kulutu ma lokola makala ka lokola kala mba lokola mbabola ou bien mbala ou bien mbango donc kumakamba patience bino nyonso boyebi oyo ya ba français wana nde kombo na ngai bon soko omoni moto azokosa yo ke ye aza mama Israël la joie benga nanu na numéro ya 089 94 42 825 soki ayambi yo na numéro wana te yebaka aza mama Israël la joie te soki ayambi na numéro wana te aza ne ngai te naza mpe na banuméro mosusu mibale mosusu eza 082 83 70 504 082 83 70 504 soko oza mosika koda mboka ezali plus 243 olongoli 0 wana ebambe naza mpe na 085 21 45 803 banuméro na ngai yango wana na banuméro wana pourquoi parce que soki moko ezwi problème obenganga na mosusu il faut koma banuméro na nga nyonso na oyo ya 089 wana koma tout banuméro na nga il faut za banuméro na nga nyonso naza mpe na réseaux sociaux mais Facebook na nga eza déjà piraté soko moni osolo na mutu mama Israël la joie na Facebook na nga loba na benga ye na banuméro na pesi yo soki ayambi te yebake aza mama Israël la joie te et puis soko bengi bongo mama allo mama parce que nazo solo na Facebook oyoki Facebook na nga naza ba Facebook eza mibale bakomi mama Israël la joie ozoka nde ezanga te baza koescroquer bato makasi basi nga moko mpe deja na sina bandi deja koutilize yango mais yebake baescro baza mingi virus eza na kati ya Facebook na nga moyibi ya na kati nazoyeba te soki aza mwasi to mobali mais faut que attention makambo bakisi traitement sola na nga sot na imo sola na nga na téléphone sola na nga ta na WhatsApp na osola na nga ta surtout WhatsApp na imo WhatsApp ba nani ba réseaux sociaux na mibale Facebook mingi penza te ba numéro na nga téléphone yango yo soko bengi nga ko expliquer nga problème na mais pona bana mibale yo bazana
na Kinshasa. Nga mama bana mibali naza wapi? Nazaka na ndako bana mibali. Avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Moula. Nazongisi Kimbondo numéro 164 na Bandal Moula. Ezaka ka pembeni anda kuna biso panga na kola, nga na kola na avenue Batetela numéro 22. Alors Kimbondo ezali 4e avenue. Nazana ba témoignage belé na Bandal. Nazana ba témoignage belé na Kinshasa mobimba oyo, na Congo mobimba oyo pe na monde entier ba témoignage ezali pona bolamu ya bana mibali. Vraiment c'est très important. Bosimba kaka conseil nga na pesi bino ke botika banzete boko se retrouver, botika pe ba stimulant ba chombo nyonso ezonga normal, ezonga naturel et fonctionner malamu pour que mwana mobali pe oumela mingi na mukili na tangu misisa pe ya chombo eza en fonctionnement. Merci beaucoup maman Israël Lajoie, maman ya bana mibali, sexologue, spécialiste na makambo ya sexe to pe chombo. Merci beaucoup. Yo pe de kolandi biso na yebike. Ozalaki vraiment intéressé dans ma solo ya lelo. Ba numéro de téléphone et Pesami Benga Maman Israël Lajoie. Son vrai nom c'est Koumakamba Patience. A expliqué même Neni no Koko Komayango. Vous avez un problème ya chombo ko hésité. Maman Israël Lajoie le dit année 2017, année sans problème ya chombo, impuissance sexuelle, au problème à démarrage. Oh bakou ezokatana, oh panne sèche, oh rapport sexuel raté année 2017. Pas de question ya makambouana. Ce qui obéit Maman Israël Lajoie. So aux na Kinshasa, avenue Kimbondo numéro 164. Aux Alibanda Mboka. Ban numéro de téléphone ya moi. Na Bandal Mola. Merci maman. Merci. Merci na bande de Sogolandi. Merci l'équipe technique. À la fois prochaine. Au revoir et des meilleurs filles. Pour RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.